awa na Congo nde bino batoyo botondi sama na mitema mabe botondi sama na bondoki bolingaka kozwa Koffi Olomide bocha ye na centre ya polémique ezalaka sorcellerie ou comment soki bozo arriver ko respecter na bomo ina yete bofanda kimia botanga kombo na yete parce que nazo imaginer te otanga kombo ya mutu na ndenge ya mabe beaucoup misala na ye soko yeba ki te légende na biso abimisa ki des clips o ezali disponible depuis le 28 na 10h eza déjà na chaîne na ye YouTube et puis je te rappelle na 2 jours ba clip nyoso wana mibale et sali 1 million de vues mama wa taifa ejika omoni soki bino boza na mutema mabe po bonuire mutu proprement bo utiliser kaka image na pour na conduire mututé bino bato bozali ko utiliser ba faux profil et puis boyebi informatique très bien toyebi bino pe boza pe ba proche yango balobaka mutu kozala ennemi kaka mutu ya ndaku na ye bozali ko utiliser informatique bien pour na kolakisa ke Koffi Olomide azali ko kende ko aimer ba biloko moko boya bato. Il faut faire attention. Toyebi mode na bino botilizaka. Toyebi mode na bino bokenda nango soki bolingi bolukela Koffi Olomide makambo. Mama wa taifa ejika TV. Quand bozo sala ba comparaison na bino, bo se limitaka. Bonne chance na bino to bandi 2025. Bilan na bino na 2025 ezani, na 2024 ezani. Classement la famille émission Zoya et ça y a bilan ya Koffi Olomide na 2024 bozala étonné mais je vais me forcer na ebi ke na okoko si sangote bilan ya Koffi Olomide ya 2024 croyez-moi 2025 kozala surprise parce que jusque là na monoko Koffi Olomide hippodrome nanu silité eza mama wa taifa ejika TV. Alors bonjour, bonne année 2025, bonne année 2025, mes étoiles de Jika, bonne année 2025, Nabatunyo Sotobandaki na bango depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à ce que tu comme lelo, bonne année 2025, Naba étoile nanga nyoso ya Jika TV News, bonne année 2025, na partenaire nanga officiel qui est aidé et des beautés bio. En tout cas, je vous invite aussi, en tout cas, selon vos problèmes, il y a peau, en tout cas, vous rejoindre et des beautés. En tout cas, avec et des beautés, vous n'allez jamais déci. Bonne année na bafani ya mopa mokonzi. En tout cas, je crois bango ba accompagner ngai nane mobimba. Ko banda le 1er janvier Tindelo to komi le 31 décembre 2024 nazala ki toujours na bafani ya mopa mokonzi nazala ki na bafani ya mamasi ba accompagner kinga na mabe na malamu na ba remarque na ba félicitations nazala ki na bango na kozala ingratité sans kopesa bango ba merci na bango na ba commentaire na bango na kozala ingratité sans kopesa bango ba merci na bango na ba like na bango parce que na futa ka bango le côté n'exige ka bango le côté mais baye ba déjà que na Jika eloko moko ekoti bakei batie commentaire na bango selon ndenge balandi émission selon ndenge bamoni analyse na bango et l'Europe to sala spécial les ala raté ce qui ezali kopanza sango ya mopa mokonzi na mama cité yango nde to salaka merci beaucoup nini to koloba ce qui ezaba bisouté nini to koloba ce qui ezaba merci té en tout cas na pesi bino ba cœur na réenvoyer bino ba cœur encore pour na koloba ke Lobby ezali le 1er décembre 2025. Je souhaiterais que Tobanda Lisusu ensemble. On ne sait pas. L'homme propose des dispose. Mais Oyo Azalaka auprès de nous, Oyo Abate l'Arabiso, Ezalara univers Oto Monarate, qui est le créateur de tout puissant, de Mobate Lianyoso, Yenda Zara Pembe Nabiso, Yende a Bongi Saraya Malamu et pas Inabiso, Tika Bong Sapé Malamu et pas Inayo, Abong Sapé Malamu et pas Inangaï. Le même Nazali ko prononcé Bamalobaya Kito, Bamalobaya Esengo, na le 31 décembre 2024. Naloba yango lisusu le 31 décembre 2025. Merci beaucoup. Merci na Fabrice Mandé. En tout cas, nazali reconnaissante envers Fabrice Mandé. Mututo banda qui na le 1er
janvier 2024, comme le 31 décembre 2024. En tout cas, merci. Na caméra, na ba caprice, tozaka na ba caprice, hein. Sala boye kende boye. Tala image bimi bien te kende boye. Montage wana sala kiango bien te boye na boye. Ba support rabiso, bandi marabiso. Tala kutu na mon image ya mopa ozuela ngai tia boye. Bandi marabiso ka bongo. En tout cas, pour na yango to pesi bango merci. Rien à dire. Merci beaucoup na batunyo so balobela ka mopa o mokonzi. Wana nazomona mabobete, nazomona Bigael, nazomona Landry Noko Yabana, nazomona Dada Vive Naturel, nazomona batunyo so balobela Koffi Olomide. En tout cas, merci Nabino, Zambalo la Pambola Bino. Et le regrouper Sabino Zatezaki, Tobanda qui combat ensemble, tout ça la combat dans les bons, to continue toujours dans les bons, rien à dire. Merci beaucoup la famille. Félicitations à mon père Mokonzi, félicitations à Quadraman, félicitations na Yemoko, fondateur, créateur, ataba lobby, ataba pesi batuba titre, ataba salinini, baroko kanana Koffi Olomide, parce que Koffi Olomide a sa maître. En tout cas, assurez-vous que Koffi Olomide ata la maka. Koffi Olomide ata la maka. Rien, donc, rien que la vérité, Koffi Olomide ata la maka. Koffi Olomide atalamaka. Voilà pourquoi banguna naye balinga bako isaye pona ba vérité otozoloba. Koffi Olomide atalamaka. Babila déjà 1 million de vies na 2 jours. Babila déjà 1 million de vies na 2 jours. Félicitations à mon papa Mokonzi Quadraman Songambeli. En tout cas Mukolo Masolo ayebi ko fandi sa game. Abanda yango depuis kalatia zo fandi sa game to ke nango kitoko e fanda kitoko. Ndena o sepela na nzembo ngo moyena chango awo ezate moko pe na za muto esengo. Moyena chango awo ezate nazo banga filmu ya YouTube. Film YouTube ya ko tshela rouge réclamation des droits d'auteur. Sona chango e salanga bien te. Mais yeba ke Babila déjà ezana 1 million de vies na 2 jours la famille. Les aloko la 3e jour kobanga teto beta 1 million 100, 1 million 300, 1 million 400, 1 million 500. Tito koma 2 semaines la famille, vous imaginez Babila ekokoma na combien? Donc nzembo moko kitoko ngwasuma moko kitoko do aoyo kapenza ke no ba bonne année eza bien assuré, bonne année eza na sécurité, bonne année eke bien. Soki okoti sikana jika TV News oza étoile soyez les bienvenus to yambi parmi ba étoile na biso 2025 na ko setele yo okende na lombangu. La chaîne Nabiso ya sika soko yeba kite Koffi Olomide kende kuna kende kotala Babila otala yango ngwasuma moko lengi ngwasuma moko à l'image ya Koffi Olomide eze lengi pe kitoko. Félicitations Quadraman. N'oubliez pas que le même jour a Tchaki déclipé en place. Le même jour a Tchaki déclipé en place c'est a Tchaki lisusu elange langa elange langa. OPBT 1 million de vies na 2 jours. Vous imaginez? 2 clubs bachango en même temps. Et kokisi pe ba 1 million de vies en même temps. Ba fana mopa mokonzi bozwa ingeta na bino. Ba femme ya mama si bozwa ingeta na bino. Mikolo boza concentré, mikolo boza scotché, mikolo bolingi distraction te, mikolo bolobi le quoi yemoko activer mode de travail. Biso peut activer mode de travail. En tout cas, ba félicitations nabino, ba ingeta nabino, ba merci nabino, tikanza mbalola apambola bino. Eh non 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 non, vous êtes de meilleurs. En tout cas, vous êtes de meilleurs. Vous avez tapé donc 2 millions de vies, n'est-ce pas, ça 2 jours. Non, vous êtes de meilleurs. 2 millions de vies, n'est-ce pas, ça 2 jours, vous êtes de meilleurs. Oh, boy, non, 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 vous êtes des meilleurs. J'ai dit bien que 2 millions de vies, n'est-ce pas, s'il y a 2 jours, en tout cas, des fans de Koffi Olomide, vous êtes des meilleurs. Félicitations à vous. C'est grâce à vos promotions, c'est grâce à travail boza ko sala matin, midi, soir, travail à nyos bozali ko sala, yango de permettre que non, ba clip nabiso, et beta 1 million de vies, et beta 1 million de vies, la famille, vous savez bien que non. De nos jours ici, ce n'est pas facile. De nos jours ici, ce n'est pas donné à tout le monde. De nos jours ici, la famille, ce n'est pas facile. Félicitations à Koffi Olomide, qui est Johnny Walter de notre musique d'Afrique. Je suis désolé si jusqu'aujourd'hui, toi, tu ne reconnais pas ça. Je suis désolé jusqu'à aujourd'hui, tu ne te rappelles pas que Koffi Olomide, il est qui? Je préfère mieux que ce qu'on a malamu ya koloba et pas ya mutu. Cause la te mutu wana kufa la famille.
kozela te mutu wana azala na se ya mabele eza na mosali na nzambe moko nazalaki na bitidi ya kosala émission na chaîne télévision de la Foi TV soki nasali émission na sili okomona ye nde azalaki réalisateur na ngai kio pasteur de la foi azalaki réalisateur na ngai abandaki kolancer toujours mot ya koloba ya Judith nakopréféraka na suka na yo olobaka nzambe apambola bino tika misala na bino eganga. Un jour nalingaki na analyser pourquoi lobaka ya Judith na suka ya émission na yo lobaka ka misala na bango eganga misala na bino eganga. J'ai compris que misala na biso ko ganga te kaka soki toza na bomoi te misala na biso esengeli eganga tango e kaka soki tokufite misala na biso esengeli eganga tango pe tozali na bomoi bandeko bogangisaka misala ya batu. Voilà, bogangisaka misala ya batu. Voilà pourquoi un papa de 68 ans, bientôt 69 ans, qui arrive à réaliser des clips professionnels, des clips imaginables, qui a réalisé un nombre de vies impossibles actuellement. Et toi, tu es quelque part pour chercher des polémiques tout autour de cette personne. Moi, je ne crois pas que na jour où il y a liwa ya mutuana okosala ba éloge, non la famille. À un certain moment, on doit arrêter avec cette hypocrisie. Si tu étais mal avec moi en 2024, je ne crois pas qu'en 2025, okozala malamu nanga et puis oko expliquer nga que tobandi mbula sika non. Soko lobi nanga ibongo eza hypocrisie. Il fallait ozala malamu nanga en 2024 que ozela 2025 parce que rien ne change. Tokotika kanani asika, tokotika kana siècle mususu. Différence exacte parce que je suis le même. Peut-être na baki simbula. Soko lingo salelanga bolamu kozela te na kota na mbula ya sika po salelanga bolamu. Zelanga na mbulo na koti. Parce que ni nezo lakisa ke mbulo eto bandi na okoma nango na suka. Seul l'univers mokeli na nyoso nda yebi. Voilà. Voilà. Vous êtes là à critiquer Koffi Olomide matin, midi, soir. Vous êtes là à comparer Koffi Olomide avec les gens matin, midi, soir. Vous êtes là à faire des concurrences avec les gens matin, midi, soir. Montrez-moi en RDC, musicien y a génération ya Koffi Olomide. Azali kote le matilelo, azali ko sala face na génération ya lelo. Génération ya ba sauvage. Génération ya bato ba tondi sami na méchanceté. Génération ya bato ba lingite, batu mususu ba dondo à part bango. Si vous avez l'exemple, vous pouvez me montrer. Personne la famille, personne, je dis bien, Nazali, Kwasime ba mon azoloba, personne. Na génération ya Koffi Olomide, Nazali komonate. Koffi Olomide fatika l'homme intouchable. Pourquoi vous devez protéger ce monsieur? Pourquoi boebike? À part yé tozana mususute, tozana yé pe tozali kolite na yé na musique na biso la famille. Tolo bagnon soto bomba elo côté, rien que la vérité. Azali ko dominer, pas azali ko fanda, a imposer qui est na katia jeunesse ya lelo. Moutou moko te awa na musique ya lelo na RDC, même en Afrique à Kolobake, aza même génération na Koffi Olomide azate. Youssoufou asala ali sous musique te. Atikali baoba, atikali monument, atikali légende ya Sénégal. Na parcours ya Kistamania ya Sundu ya Youssoundo asala ba bêtise te asala ebele. À ne pas oublier que Youssoundo azali mutoyo akoli pe à vivre na pays islamique. Pays islamique baza ko autoriser makambu ebele oyo biso awa to autoriser kangote. Quels sont les scandales oyo entoura via Youssoundo? Est-ce que na lelo Yoko kiko kende na Sénégal obeta bas scandale oyo entoura via Youssoundo te parce que Youssoundo azali élevé na ba dimension ya batu oyo basala makambu ya minene na Sénégal même en Afrique azali incomparable. D'ailleurs azali placé parmi ba premiers musiciens riches d'Afrique. Aza placé parmi ba musiciens au bazar respecté na monde pe en Afrique.
tozui lelo mewe oyo abimisi musique na ye derrière Koffi Olomide mobimba na ye kobanda na se abiyema koyemba tout alanda Koffi Olomide mewe aza marié divorcé et jusqu'aujourd'hui aza marié te afanda bongo nani atushaka ye na Côte d'Ivoire mutu te à Salfco même chose kaka awa na Congo nde bino batoyo botondisama na mitema mabe botondisama na bondoki bolingaka kozwa Koffi Olomide bocha ye na centre ya polémique ezalaka sorcellerie ou comment soki bozo arriver ko respecter na bomoi na yete bofanda kimia botanga kombo na yete parce que nazo imaginer te otanga kombo ya mutu na ndenge ya mabe beaucoup misala na ye soko yeba ki te légende na biso abimisa ki des clips o ezali disponible depuis le 28 na 12h eza déjà na chaîne na ye YouTube et puis je te rappelle na 2 jours ba clip nyoso wana mibale et sali 1 million de vues en tout cas kende ko visionner encore kende ko tala encore lisusu kende ko tala yango lisusu o pesa makasi na ba clip wana e beta ba 2 millions e beta makasi et puis to prouver mon entier que le maître reste toujours le maître. Le maître reste toujours le maître. Voilà. Nandenga mabete. So bolingi botanga biographie ya mutu, botanga biographie ya mutu. Selon vie privée ya mutu te. Botanga biographie ya mutu. Selon vie professionnelle na ye. Selon vie professionnelle, côté musala ya Koffi Olomide. Azana mutu moko te na RDC. Nazali kwa sime maloba nanga depuis musique ya mboka na biso e banda ti lelo oya leki Koffi Olomide azate. Ça c'est la pure vérité. Et puis tant on a lobi bo naza muto na sala ka ba recherche. Nazali toujours ko rester na niveau nanga ya ko respecter ba mikolo ba koko ya musique na biso. Nazali kotikala toujours na dimension ko respecter bakoko na biso. Nazali ko bande pa ya Luambo. Baza ebele. Bango tout milimo na bango epema na kima naza ko respecter bango. Mais nazali ko loba ko banda na oto lobi azali baoba. Luambo ko kitati na Lutumba Simeon. Mutu azalaki après na Koffi Olomide za Lutumba Simeon. Mais Koffi Olomide le kakiye. Parce que Koffi Olomide azatalako. Koffi Olomide abinaka. C'est que papa Lutumba koka ko salate, akoko boakate, akoko binate. Voilà place au Koffi aleka ki papa Lutumba Simeon. Les restes là, je suis désolé. Mili mona bango pe ba bazana bomoi et pe manakimia. Parce que nazali komona bino na ba commentaire, nazali komona bino na ba plateforme ebele. Et puis na lingi na rappeler eloko moko boye. Omoni soki bino boza na mutema mabe po bonuire mutu. Bonuire mutu proprement. Bo utiliser kaka image na po na konuire mutu te. Bino bato bozali ko utiliser ba faux profil. Et puis boyebi informatique très bien. Toyebi bino pe boza pe ba proche. Yango balobaka mutu kozala ennemi kaka mutu ya ndaku na ye. Bozali ko utiliser informatique bien po na kolakisa ke Koffi Olomide azali ko kende ko aimer ba biloko moko boya bato. Il faut faire attention. Toyebi mode na bino botilizaka. Toyebi mode na bino bokenda nango soki bolingi bolukela Koffi Olomide makambo. Toyebi mode na bino bo employaka. Soki bolingi bo distraire opinion publique. Toyebi déjà ndenge bokendaka. Parce que boyebi eloko bobetaki. Toyebi si bino bo lamba. Bo sala nyonso. Ata na bona ne to lala nzala to royate et salibino soni ndenge salibino soni bolobi te photo résister loko mo to sala lokola Koffi Olomide ke ko sala bo et sala bino soni te bo leka bo passer biso to leka déjà na autre chose na minicho to bina na danse ya babila na minicho to bina na danse langa e beta na ndenga osakana te na minicho to bina na danse ya kukule tango yoka yango yoka nyonso nzoto ezolingana te to bina nango le reste on s'en fout bokanisa ke loko bobeta kikuna o bokenda ko célébrer fête
ya bato minini, fête ya bato monde de ténèbres. Obokena ko lakisa union sacrée. Ya bato baza ko sala lisanga bonganga ya monde. Bos lakisi officiellement na monde nini bozali ko appartenir. Bo lakisi loko bosala ki wana. Biso to lo bato lobi bolamba bolia to yate. E sali bino kipelekesi. E pesi bino liboma boko kite. E sali bino mampala. Bino tout bois et le côté bois bikela moi Koffi Olomide. Si vous ne savez pas, bois et le côté bois bikela moi sika. Qui es-tu pour na lobana mutu bois et le côté par rapport à misala na yo. Voilà phrase ya pasteur de la foi place Ekoti. Par rapport à misala na yo. Soit na misala mabete tu n'es personne. Ah oui, tu n'es personne. Osez le côté. Boza bikela mu ya mutu wana. Bino tout bois bikelamu na ye ikelamu ya makila ikelamu ya nzoto bikelamu na ye. Alors bolamba bolia boke ko fonder ba profil ya lokuta po bo trembilse kombo no boko kate elange ndeza ko dominer elange ndezo liama e yango nde tozo bina babila tozo betango 1 million de vies. N'est-ce pas, c'est 2 jours la famille. Pour na muto baloba asila azala na makasite alemba donc nyon se sila ablala. Combien de fois Koffi Olomide a montré bino que il est au-delà de vos pensées. Il est au-delà de ce que vous pensez. Il est au sommet. Il est tout droit likolo. Boza vraiment bilo côté devant ce messieurs. Quand bozo sala ba comparaison na bino, bo se limitaka. Bo se limitaka. Bonne chance na bino to bandi 2025. Bilan na bino na 2025 na 2024 années. Classement la famille émission Zoya eza ya bilan ya Koffi Olomide na 2024. Bozala étonné. Mais je vais m'efforcer na ebike na okoko si sangote. Bilan ya Koffi Olomide ya 2024. Croyez-moi 2025 que la surprise parce que jusque là na monoko Koffi Olomide hippodrome nanu esilite eza. Jusque là na monoko Koffi Olomide hippodrome nanu elimwete eza. Ndenge za na monoko Koffi Olomide c'est que pas na biso pe eza. En dehors de ça, il y a plein de surprises. Calmez-vous. 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 Bilan na yo zanini na 2024. Yo muto mesana ko finga bilan na yo zanini. Yo muto mesana ko critiquer batu bilan na yo zanini. Yo muto mesana ko déshabiller batu bilan na yo zanini. L'ennemi de mon ennemi ce n'est pas mon ennemi. L'ennemi de mon ami ce n'est pas mon ennemi. Qui t'a dit ça? Tango bokuta na un ennemi ya camarade no bosola neni. À ce qui concerne camarade na o solo la nani. Bosola neni. Camarade jona na sepela na ngana ete azala mabe ah nangana sipota na. D'office yo posa ennemi ya camarade na yo. Donc tu ne peux pas être mon ami en même temps tu es l'ami de mon ennemi. Ça ne peut pas exister. C'est clair comme de l'eau boire. Tu ne peux pas être mon ami en même temps tu es l'ami de mon ennemi. Donc soit tu es mon ami, soit tu n'es pas mon ami. De nos jours aussi, il n'y a pas d'histoire des amis, il y a l'histoire des amis et connaissances. C'est clair comme de l'eau. Celui qui marche avec mes ennemis, d'office il est mon ennemi. Parce que quand tu marches avec mon ennemi, du coup, à ta phrase, moko kobima. En tout cas, Moutouna Nazalo Kwandoki. En tout cas, Moutouna Nazala Bienté. Allez-y comprendre la famille. Est-ce que c'est important de venir citer les noms des gens ici? On n'a pas besoin de ça. Tout ça, un mode de promotion. Oh, les gens sexabis. Les gens sexabis. Dernière émission, dans 2024.
En tout cas, vous partagez les ngango tina banzungu. Donc, dernière émission, nous salango avec énergie, nous salango avec makasi, nous salango, je ne sais pas, c'est mon dernière émission en 2024. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2024. Cela veut dire au revoir 2024. Au revoir, au revoir, au revoir. Alors, tant de danser, babila, na kenango bien na kenango lengi et salanga ba bien. Alors to kutani l'été 2025 na chapitre ya sika na ba nouvelle ya sika na quelques bilans ya mopa mokonzi ya 2024. En tout cas c'est obligé na bilan na biso pe mususu ya 2024. Pourquoi pas live spécial la famille na salela bino live kala. En tout cas si Dieu nous donne la force en 2025 to sala pe live. Alors respectez Quadraman. Et respectez mon konzi ya musique qui Afrique. Natala nanga oba lobaka natala oba salara. Mais na plan normal boye réalité zara mususu. Visiblement comme ça réalité zara mususu. Mokonzi za kamoko ya musique ya Congo eza Koffi Olomide. Non il y a fanatisme, non il y a rien. Elandi ba papa Hervé, elandi ba Inosbi, elandi basé belé. Tozana baoba na biso lokola bangiama makanda werason. Oui, baza baoba ya Congo. Yata lalia lobina alamuki aobeta ne pendule bafana pe ba osepela. Baza baoba. Mais les gens de la famille, il est le seul, l'unique, génération en génération. Akobeta mali solo na ye akokota mana ba cour ya bana ba mindele bakotanga Koffi Olomide na ba livre na ba musique na ba histoire Koffi Olomide ba otanga ye et ti lelo ba otanga ye. Est-ce que yo pe ba otanga yo solo ngwe na mondo yoza parce que toyebi ke mondo wana ba pesera na droite ba botoli na gauche tango lemba olingozwa o ya droite ba ko relâcher yo tango ba relâcher yo ba bimisela yo ba secret tout o ba tchela ki lokola piège po ba nuire yo siko tango ba ko nuire yo est-ce que koko telema le roi Koffi Olomide je ne crois pas parce que na minute oza protéger de l'autre côté. Allez-y comprendre la famille na minute oza protéger de l'autre côté soko lobi ke na minute on a kokité parce qu'il y a un certain moment et peut sa randenge ezala gité ezala rande bongo ezala bongo te mututu azala moment moko alembi alobi ça suffit. Est-ce que yo ozalaka bongo te parce que na minute oza moumbu oza ko servir eza pour intérêt na bango oza ko pesa bango ebele o bango bazo senga bango pe bako servir yo mais eza esengo ya tamuke hôtel matina suka je ne crois pas je ne crois pas. Alors bato modèle wana bakoko se comparer na Koffi Olomide te et bino pe bakoko se comparer bato wana na Koffi Olomide te. Bon respecter comme Koffi Olomide est très important. Balambi balié totali bangote. Alors balingi ba créer ba polémique et simbate toujours dans mode promotion babila langelanga 2 millions de vues tous les deux clips 1 million en totalité 2 millions de vues dans 2 jours. Quadraman reste Quadraman. Donc aujourd'hui, 10 heures, ça va faire 3 jours. Mais c'était déjà depuis hier. Et ça là qui 1 million de vies, 1 million de vies. Bravo à vous, bravo à Koffi Olomide. En tout cas, ensemble avec vous, toke ki toko toke bien, to clôturer 2024 na bino ki toko makasi. En tout cas, ne sengo makasi. Émission ya lelo na on salango na plein d'énergie, plein d'émotions. En tout cas, rien à dire. On est ensemble avec vous. Je vous aime. Bonne année, mes étoiles. On se retrouve le 2 janvier 2025. Je vous aime. Bye bye.